Kadimate, Kadima c'est un Congolais. Ndeo yoki papa moko ya lamuka, alobi Kadima na professeur Mbata 1. Nde batuni ye yoza mutetela. Mais Kabila ya salini. Tangu toza ko ekisa batu Olive Lembe oyo. Azalaki na mobali na ye batu bazobo ya bino. Ebokola na ye, eboye na boy. Lelo yango ane bimi. Elik Lenge. Oyoki kombe mobali ya Olive, ya liboso. Omoni matata mponyo attenté. Plus de fois Hakim, awa ya utiko kende kotiko mwana na ye na aéroport. Il faut azela batu baloba yende mokonzi aya kokanga masolo. Élection 2023. Baya koloba oh baboyaki voter. Toza prêt. Merci Bandeko Balandia partout à travers le monde. Bienvenue sur Vision Plus Télévision. To mesana toujours ko présenter les mino émissions en fonction de l'actualité et mbote mingi na bandeko balinga savoir faire na biso wana na moni Madame Bella Dinganga sans oublier Trésor Walukonka on a pesi mbote na pesi pe mbote na bateau ba soutenir biso moralement, financièrement et puis physiquement. Wana na moni bongo mémoire Bouefo depuis Paris, je te salue mon vieux. Soif de servir les autres, Kokabaïse éducation, merci vraiment mon vieux. Et sans oublier Patrick Ilunga, le grand pétrolier de mon pays. Na Pesipe Mbote, na Marco Massadi, Mote Makarolov, Mial Diadia. En tout cas, merci pour votre hospitalité, Marco Massadi. En tout cas, Mbote Nabino. Lelo nazana sengwa koyambela bino mwana ya 12 ans oyo asala analyse na ba réflexion na ye to la makambo eza lien na actualité na mboka na biso et puis na Afrique oyo bongo na Guinée mokambi ya président ya Guinée coup d'état salemi na mboka na ye et puis to zonga bongo na mboka na biso pe to beta masolo eza na actualité politique mwana 12 ans mbote na yo mbote papa na ngai Mikolo Belé moni yote. Ok, toi, liboso la Vision Plus Télévision. Et moi, na 12 ans, yo, oyo, bolukaka yo. Mokonduli masolo et batamati na sa mai. Na sa katia ba congélateur, ba bomba. Moi, na 12 ans, muto abisaki yango. Na pesi na babone mbote lukula. Molande moi na 12 ans, liboso mama. Kati Ndumbi na Canada, mama na Rachel. Na bosanité Olivier Moulamba na aéroport à Paris. Na bosanité papa Echaba Dona na kati ya Nsumbula Chikapa na bosanité mama Ndombaka mwanya wapi na Swede wa ebele télévision zangonga moye to konte onyo so batikali mwana 12 ans yeyo mama Samba ministre ya mine bambote belé na pesi gouverneur Jatini Ngobila bambote belé na pesi pe mama gouverneur ya Lualaba et Fifi Masunga c'est mwana 12 ans oyo lelaka yeyo bambote belé. Merci beaucoup mwana 12 ans to kota na actualité. Coup d'état salemi na Guinée, tomoni na circonstance nino et salemi wana, bato belé bazo critiquer président de l'Union africaine en exercice eza mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi, réaction na e ko salema na retard. Coup d'état salemi, tomoni na tongo France à Amérique kopé sa message nae azalaki contre marambo et salemi na Guinée tomoni États-Unis pa eko la réaction nae vers le 12h tomoni ba président ba pays belé africaine ba Soudan ba Angola ba Tanzanie ba réaction na bango ezalaki mais mokambi ya Union africaine réaction eko salema lobby na 17h réaction ezanini par rapport comment na ba critique wana nyonso bato bazo sala. Oui nayebi boye papa na ngai na minute ofati beto amokonzi ya batutu otali wana eza l'Amérique amokonzi na ban puisque na minute okamba États-Unis bazali awa Afrique mobimba muto okamba sefati siko na lina la kisa batoyo basali ba débat ou bien batoyo balingi ba critiquer mokonzi ayaka sima ya batu nyonso jamais mokonzi akokota liboso na bureau te na salle te so réunion ezali batutu bakokota bakozela mokonzi nda ya kasuka. C'est pour cela au tuningai mutuna ya kitoko ke réaction ya Fachi Beto yena retard non il faut azela batu baloba yende mokonzi aya kokanga masolo. C'est pour cela au moni réaction ya Fachi Beto ezana retard azala ko chalitoi ayeba nani atikali pona likambo ya koloba mais amoni ke batutu France nde ngotiko tanga Amérique tout balobi Afrique mobimba balobi nde Fachi Beto abimisi mutu mosuki sima solo ya Afrique nde aye koloba sikoyo mais liloba ya lobi ezana mutu ya makasi marqué batutu balobi mais yaye ya lobi moko et peser makasi toyebi ke oui na Afrique
Fachi Beton alobaka eloko wana na yebite bato ebele ba bosana. Alobaka na Afrika makambo coup d'état ezali sous-souté. Makambo coup d'état isili. Et puis atambola 9 pays frontaliers o zing RDC. Abenda bango mato ya lobila yo makambo coup d'état te. Mais lelo so na Guinée coup d'état esalami bako condamné colonel wana. Asali eloko ezalaka te. Na minute oyo tozana démocratie, état de droit, to komi koluka masolo ya batuba solo la. Soki ozana posa ya pouvoir, to kende na élection, so gagner ozui pouvoir. Mais yo oye na makambo ya coup d'état. Mutu asali coup d'état ezali soda colonel. Yango yo ki réaction ya mokonzi ya mboka Fachi Beton. A lobby immédiate babimisa Alpha Condé na prison. Et puis loko asali coup d'état eza annulé akosala musalate. Wana mokonzi ya africain da lobby Fachi Beton. Vous êtes sûr que maloba o mokonzi ya lobby eko PZP na mboka na e colonel wana akosala en sorte que Alpha Condé bima. Papa na yebisa boy mutuna kitoko tuni mais nazo yebisa yo boy. Omoni guerre basalaka yango ozane o eloko tobenga ka base arrière. Seri ya Savimbi azalaki makasi Mobutu azobombela ye minduki ya azobundisa Edouard. Mais tango Mobutu akufisa Savimbi azawapi. Yo oza colonel osali coup d'état. Toza na Afrique, toza na mokonzi ya africain, mais ceux qui autocité. Okosala te. Okosala bokonzi te bakozingila yo ka boule balongoli yo. Bakolungula ye ceux qui autocité. Lukula lobi ba vanda na mesa ba solola. Masolo ya Fachi yango wa. Mais aza présent. Fachi aza présent. Ndenga koloba ndenge kosala. Peut-être yo zo monango et lukula doute. Tozonga na RDC. Po ye bagazo peser. Yo ndimaki ke bato e bakomi kokima lukula miselekete butu. Yo ndimaki yango. Mais Kabila c'était homme quelqu'un na RDC. Oyo tout na mwana mukia zo banga. Mais lelo na batu na ye bakomi soit ya wana ndezo mona ngoma kasi. Te Fachi zo peser makasi et puis ana mayele belé. Ndenga lobby pona coup d'état ya Alpha Condé. Ndenge Fachi lobby ekosala ma puisque ba président nyonso Afrique bazo to saye. Et puis a ko convoquer réunion na ba président africain nyonso. Oya ko boy yo moko mona sor na yete. Mais moi réaction sous ça ya moi pas si kotala. Président a réagi ça qui est tant que président Union africain, mais jusqu'à présent RDC attend à moi message ministre affaires étrangères ti quoi ça a été loko moroté par rapport à coup d'état et salemi na Guinée. Bon président a si lobby quand na lobby na casquette ya président Union africain a lobby na casquette ya président RDC. Oyebi Fachi a joué combien de rôles na yebite ce qui oyebi aza président RDC président Union africain président SADC. Le coup de président Fachi a lobby, attends premier ministre des Affaires étrangères lobby ko ça le côté puisque mokonzi yo moko tala. Olandi ba lobby nani a lobby. Fachi Beton. Aza président RDC et puis azali président Asia lobby moyen siko ministre des Affaires étrangères loba exact. Attends ministre des Affaires étrangères lobby. Attends FARDC mutu muso lobby ko zo nango poate et ko pesete puisque numéro 1 oyo mutu to aza koyoka ko talela Asia lobby. On comprend. Yango baloba te me Fachi asali nini? Acha lobi. Tozonga siko na mboka to beta masolo ya mboka. Actualité za dominé na résidence ya John Numbi biloko bakei kokuta kuna bakuti minduki bakuti banzoto ya batu kuna bakuti ba photo ya batu mais na nyonso wana o bakuti na kati ya ndako ya John Numbi bane belé oyo John Numbi azalaki kokamba la police awa na mboka na biso komona ke na kati ya ndako ya bandai kovanda ba retrouver ba corps sans vie ba retrouver ba photo ya batu lelo azomona na te. Pensez-vous vraiment procès wane ko salema comme il se doit na biloko ba uti komona na résidence na e? Oh merci Vision Plus Télévision beau s'abonner makasi po bon mwana mwada 12 ans nenga lobito kundulaka mama Kati Ndumbi na Canada bambote bele mama na Rachel ye muto atuna kabiloko wana mingi na lobi boye tolobaka makambo oyo me batu ya mukili balingi bami komisa lokula ba Thomas po bache bisapi na ba cicatrice baye bake muto aza Jésus batu na lobi bongo pona nini
tozo telema na nzete butu moya bato ya lukuta tozo kende boy bato ya lukuta ti tozwi pouvoir bato bazaka lukuta bato ya lukuta mais tolobaka makambo ya watu bandeko na biso ba congolais nyonso bazalaki kolimwa Kabila zoboma bango na bato na ye tozolo baba zoboya bibembele kina mai kuna abolunga na lukuta lelo esalami lisolo oyo ya mutuya ebimisi sikoyo batu na poasa bakongole sikoyo bafunguli miso ndenge moko na José Edouard de Santos ndenge azwaka Anne Paul mwasi ya mutu na bana mibale me asombela yi mapangu na poto na mbongo ayebise kende na mono na Angola te me Kabila ya sali nini tangu toza koyebisa batu Olive Lembe oyo azalaki na mobali na ye batu bazoboya bino ebokola na ye eboye na boye lelo yango wana ebimita nzoka mobali ya Olive baboma ye kuna lelo bakeo lokota photo na ye kombo na ye Tulengi je crois Eli Touré Eric Lenge oyoki kombo ya mobali ya Olive ya liboso nzoka baboma ye babosani na photo etikali papa toyebike ba congélateur ezalaka pona ba Thomson Tolia na ba misuni nzoka ba congélateur ezaki ya batu epa ya John Numbi na Kabila na lina na yebisobo ko tuna tema na lina yebisobo journaliste tangu général John Numbi azobo mabatu wana Kabila yebaki te po Kabila ndi make babomi batu ifale ba yele photo metala makila batu ya makasi babomi batu ba photo etikali metala tamba keko fungula congélateur eloko nini ya liboso monani tango ba koti soda wana yebaki te nini eza na kati ya congélateur akeyi mbango kofungula funguli congélateur soda kangi tala ba mitu ya batu misuni ya batu kuna batu tu oyo bakufa oyo bamona na kate Général Doni Numbi abomaki batu wana awa na Gombe meta tuzakolo ba makambo wana bazolo ba bino batu IDPS bolunga lukuta munene boy na boy lelo ebimi na poasa est-ce que IDPS mutu akebi kofungula congélateur IDPS mutu akebi ko bimisa biloko wana bango moko makila ya batu ebeti sécurité siko na minito na service de renseignement ba signaler bo fungula ndako oyo puisque TV zangonga tolinga toko mana makambo ya bombe na ebiso makambo esalama na ville Kinshasa na série ya Kabila tango bakoti kuna batala minduki na ndako ya Général John Numbi bato FCC siko bazondi mate balobeza montage na bino bosali papa yo lobi bato FCC bazondi mate ndengo zomona ba congolais oyo en général totika na bato IDPS oya kosala montage ya balance roquette wana ebele wana nani oya kosala montage ya lupango wana nanda kwa na ba congélateur na ba photo nani omoni bango nde bazalaki na biloko wana balingi baluisa bango basala ngonani basala pasero to bengi kutino tango bakanga ye bachela minduki mena IDPS nani akosala biloko wana IDPS nde omoni batondi boy to banga kosimba minduki munduki okosimba okena na ngwapi to botoli bokonzi oyo to gagner yango na biki na papier limisa na kobotola terre mwana to gagner bokonzi na élection na biki na papier to beta mutu masasi te to papa mutu machete te sikoyo minduki et puis to na pouvoir to kende ko bomba po to sala nini yango na yebiso Fayulu azalaki pressé abomisa ba congolais alobaki o ifale ko kanga Kabila soki ke facha kanga ki Kabila avant lelo minduki ezobima na ndako ya Général John Numbi na elinge bimata eza ya liboso te soki ya na ba Congo na kina Songololo eza na ngombe moko eza wana minduki ebimini so ebele biso nde toke kunda lisusu ezali muka ezali makila ya batu o eza makela ebeti egangi nde ba secret na ba vérité ekomi kobima nazo ebiso boy minduki oyo bimi po mone yango na ba télévision mais so tali yango penza boy oko commenter te c'est que ndenge balobaka ke soki bakangi Albert Yuma bako paniquer mboka bazalaki sir ndenge on ne peut pas nous intimider nani Shadari bazalaki sir ke soki to bouger baboma biso nyonso balonaki minduki partout yango lelo babosani yango bakomi kokima moko nde na biso na ibandeli ke bakomi ko sauter lokula makoro deux obima na motema ya Monsanto o comprendre eza minduki na bango moko makambo ya kokomante te ko bakisa te yo lobi eza minduki ya biso kika ibini karubi akimi nini
bino be batongo nyonso justice azolukisa bazokima sécurité yango aner azosala musala ngo ndenge nini azosala malembe yo lobike bato wana bazokima yo kimi ngana kimi ya kimi bango bakimi mutu ozokima oyebi eloko zo wera alobaka solie eloko yango nasala nini préparer mbango yango ozomona bazokima bambango wana yo ozali okimi mais ovandi à l'aise neti nga naza à l'aise naza na nyonga mutu te na boma te nayibi te mais soki oyibi eloko ya bakongolais yebake na monde toza na pays esambelaka makasi c'est RDC soki oyebi te RDC esambelaka makasi bato oyo bazaki na idée ke bakabola mboka na biso esena katanga ekoma lukula Soudan ekoma lukula ba bene wana oyo bakabwani mais nzambe atindi fachi bakalikile na bango nyonso échoué nde ozomona bazokima yo kaka te période moko République de Bukavu oyo kaka ngote bato bazokima bazana nyongwa fachi te mais bazana nyongwa ba peuple congolais nde ozomona bazokima mbango yango na yebisio mutuni otunike bazokima nini bato nyonso bazokima papa ngana yibite na vandite service ya sécurité musala nini bazosala bato wana bazoleka ndenge nini service ya sécurité ezali mais oyo ba dévaler secret ya minduki eza service ya sécurité tokoko zwa bato nyonso mabete Mukuse Kabila azaki na réunion nde tovandi na yo pisole munduki na mesa asimbi yango eske okocha mutuna te na service wana batu ya malamu bazali batu ya mabe bazali nde ozomona bawoy bakimi kote ya ba service batu mabe wana oyo alinga kima batu ya malamu balobi okubima te bakangi c'est-à-dire service il faut ko sokola yango na liboso tozo kende oyo ko laver ba bongo ya batu ande facha zo laver c'est-à-dire batu wana nyonso bazaba miyibi nde ozomona bakimi John Numbi yo ndimaki akokima Kalev lelo oyo kikai bini karubi mbangu ya kosakana te mutuna yo tunwana mutu nyonso azokiba c'est-à-dire ayebi makambo ya azokimila bato oyo bakimi te ba vrai ba congolais oyo batushaki kesi ya l'état te oyo baluba balobaka jifwete akei kosimba kantuku bianza ya l'état c'est-à-dire bato wana nde bazokima mbangu nete ndeko na biso ya IDPS ye wana pe na prison oyo tobengi ancien ministre ya santé Eteni Longona soki bakimaka balika batie maboko te mais lukula monike na yibite na lekana na justice na samba yango wana bakangi batie na prison facha lobabo akwetufe justice te na kota na makambo susu te oyo bazokima na mutuna yo tuni wana gouvernement mobimba oyo basala na Kabila wana ancien ba mediocre mosengo abenga wana mutu ya malamu azate bakokanga mabango nyonso po bakokima lisusu te omoni matata mponyo attenté plus de fois akima awa ya utiko kende kotika mwana na ye na aéroport bamoni balobi yo kosala nini awo na ye kotika mwana bazongisi c'est-à-dire aza problème na ba congolais a problème na l'état congolais mais bazongisi bakangi ete ye pe a mi défendre oui na ye kotika mwana na aéroport mais yo za mokonzi yo matata mponyo za na bato ebele okotinda ba na mwana bakende kotika te fallait yo moko attention. Mais Outsoloba, qui est ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, a habité à la prison, à Samba. Mais rapport à IGF faisait déjà détournement, c'est Salemaki. Mais solo à l'État ici qui est Zoé Banate. Oui, mais je pense que ça. Na lobby a habité puisque tous la jugement. Ceux qui juge ba confirmer que a yibi biso to salini. To beti yango. Mais tellement bakangi ba vandisi atana yebi. Atana yebi te na ko sauter premier te. Il faut na zela na yeba ke oui aibi. Neti makambo na uti ko lobe ya matata mponi. Oyo ba mindele oyo ya ba espagnol. Bazongi simbongo 1,250 quelques mille dollars. Oyo ba pesa ki basala minda ya Bukanga Lonzo, basala na minda ya Mbushima ikuna na miba. Ba mindele wana ba yibaki. Na minito bazongi simbongo wana. Omoni siko na sana courage ya kolobela yango puisque za sir. Mais ya ancien penana sambité. Oui, yango na lobi ke ba lobi a yibi. Puisque vous avez un problème ba preuve dossier zarisation oui ko la ki sa ba preuve te que non ibaki. IGF musala na yangwana. Akoloba oyibi. Mais azokanga akeko pesa justice. Sikoyo kuna nde bakotio na kinyungulu sikoyo. Toyeba ke Eteni Longondo ya solo ayibi te. Puisque toko kwa kula ke ayibi. Toko makuna asambi ayibi te. Mais tellement bazana boîte. Na ba maître oyo to bengi ba docteur
Muyembi aza ye moko te baza ibele etango ya kosamba soki ayibi akotanga bango poto yokaki pe matata mponyo alobaki boy naza Jésus te omoni na Jésus te na kufanga moko yango wana eteni longondo pe aza ye moko te baza ibele ba docteur Muyembi bazali ba boîte baza wana ebele soki ke ayibi bakotanga na musinga matembele Muyemba gera imbongo te quand même photo loba yango a gera kimbongo te mais numéro 1 docteur c'est ye marga gera kimbongo te mais azaki pe ko yeba ndenge zobi mandenge zokota toko kwa kite na place wana te azali puisque yendo docteur ayebi oye ekoti oye bimi ba yebani yango tolobi ke eteni longondo tango kosamba toko yeba vérité ko bima kaka te bato alamuka pe bazolela bino bozotala kaka ba dossier mususu mais balobi ko voyager à chef de l'été zo 2 500 000 $, mais balobi so compter kaka 10 voyages à Pamba bazana 250 millions o ebungi ya bukanga lonzo wana bazoluka boyi ko salela ngata nzela kuna na ba kabe ya kamonga banzela ezate omoni na sepelaka na mituna na yo marqué na seki mais na sekaka te peut-être yo kanisi na seki ye oya zolo bake ba voyage ya mokonzi eleki c'est que eloko esala bango na minute oyo diplomatie oya betaki ekangi bakadena esika ya kokende eza te problème ya Fati kobima azobima lukula mwana muke ou bien kobima pona kobima ou bien akende kotala poto te Fati akoli na poto oyebi yango très bien akei tango bakutani na totika nanu na Berlin na Allemagne tozwaka Italie tango bakutani na mbuta mutu wana président ya Italie babeti nanu lisolo ya ambassadeur oya kufina est sikoyo masolo wana ifale Facha vandawa azuwa Fayulu kende ko betela nga masolo wana ozomona yango nazo biso Fayulu gaz ya kopale zaka na mutu tilelo aya tobi misa yango azonga normal oui puisque ye mutu na ye muzitu pe alobi o Facha azui payer en otage ozoka biloko basolo yango biso to beta suma solo balamuka wana te sobanga makambo eleki na Guinée les gapera na RDC non mutuna wana ozali kozelanga yango coup d'état eleki na Guinée eleka na RDC ekotikala kosala matin pona nini awa tokei na élection to gagner président ya Union africaine ya SADC ya RDC osala coup d'état ndeni de bato makasi 3 bazali awa tozana FARDC loko makasi o sisigeri ya est tozana Kenya bazali awa bazosunga mokonzi ya Union africaine tozana États-Unis wana 3 toza sikoyo na sécurité oyo penze sécurisaka mokonzi ya Union africaine tozana sécurité oyo sécurisaka président ya SADC yoko yana coup d'état ogende kosola wapi na États-Unis oyo Facha saka ngikadena oyo salami kuna tu pays ya bana mike mutu asali ezali colonel awa basoda oyo bazokengela Fati baza basoda Kabila zaki na bango yango azui baza ba congolais ndazo tambola na bango oyo baza mwana mayele oyebi isena bre je crois président moko basale pe coup d'état na caporal mais a biloko wana ekosala mate puisque tozana état de droit na démocratie tokei na élection Fati asali coup d'état te aza rebelle lokola Kabila te a gagné na élection bila mutasali asali apesi bino pouvoir pacifique penabo aye asali chef quartier Pamba bazobunda makofi bakeye kozwala kisha bukoko bazobomana kaka président de la République Kabila a cédé ezalaka etikala kosala mate to gagné yende na mapono azaki na ajo akokai pe koboya bondima mwa esprit wana démocratie wana zana ngo papa eza mandat ya l'état eza pe temps ya Nzambe ya kobimisa bana Israël na buhumbu ekokaki déjà puisque Shaoul alandaki David akokaki te yango mona Kabila pesaki biso on ne peut pas nous intimider comme on a maître Shadari to betie mama na igogo alali oyo kaka lisusu ya tellement liboso Fati ndeba bakomi kolobo tozo banga Moïse ndeto ko banga ou bien Fayulu bien Muzit tala na liboso vision nani ako affronter Fati na minute kuna na yese balobi guerre nani élection ezate puisque bato bakomi kende na Zamba kolia bapuku ya Zamba kolia ba shimbrik ozo comprendre balobi kuna élection te élection na Kinshasa awa tozana Fati beton nani to banga na Congo na minute Moïse kobima na ye kozonga na RDC muto azongi se Fati tala bato so bacha munoko te Moïse akimi Kabila auto lukula mwana muke mbangu aya komi na Kasumbalesa atala Congo boy solo alliance mo ezobetama entre ye na ndeko Kabila
Au moins, on a non alliance ou on a sur les Salim Baroko et Sabino en 2023. Tozo bangelo côté. Tokei bandundu ya biso ba Congolais. Katanga ni yetu ya ba Congolais. Basala makita butu moi tozali. Lelo Kabila tigala yemoko. Yo zolo basala coalition porte-parole ya Kabila wa ibaki français makasi kikaya kimiye. Siko Kabila ko sola ko sola banani. Na munoko nini ya yebi wa ko sala dialogue. Tozo bangelo côté aw. Nazo yebiso komango bandalelo. Nazo sepela na discours ya gouverneur ya ville Kinshasa Jantini Ngobila na yolo alobi nini? To betele maboko so mutu alobi likambo ya malamu tozo betele maboko. Alobi nini? Fachi azalia otimu ko kolemba. Ngai te. Pour violer constitution. Azamu to IDPS Jantini Ngobila alobi Fachi azalia oti mukolo ko sala nini akolemba. Mais a devia il fallait alobake Fachi azalia oti mukolo ko sala nini akoya. C'est IDPS. So yibi politique de yakao. So lingi ko liambo kende na baluba. So lingi ko lia bitoto kende na bayombe kuna. Politique yaka awa. Tokolakisa yo masolo ya politique ndenge betamaka. Jantini Ngobila mutu alobi ya bisote ezana ba video ezana ba micro tozana yango. Ata obengi tokolakisa to bimise Jantini Ngobila. Olobaki nini? Facha oti pouvoir mukolo olemba. Ti mukolo ya kolemba mukolo nini? Poto Silisa le président élu le 15 oyo bazana nzela. Pour la téléméla de politisation à Seni, les 15 ans déjà, balobi, téléméla bino nanzela, pour bino bolingi bo imposer candidat na bino kadima, oh bino bolinga bocha, bazan nanzela les 15, au lobby ni par rapport à des marches. Oui, c'est moi à 12 ans qui parle chaque jour. Kadima, Azaya Bisso, pas à Congolais, mais Azaya IDPS. Kadima, Azali, Azali na église ya Simon Kimbangu. Facha sambela na Kimbangi c'était. Fachi pena no kutana na Kadima te. Kadima c'est un Congolais. Non, montage le bien likamba montage ya minduki. Pe so le bien montage to sumbi na nganda. Bango pe baza bakolo montage. On comprend. Kadima azaya biso Congolais. Mais azan église na biso te. Facha azan église na ye. Kadima bazobo ya yepo kombu Kadima. Ndeo yoki papa moko ya lamuka alobi Kadima na professeur Mbata 1 nde batuni ye yoza mutetele professeur Mbata mutetele mais Kadima oh nous sommes les Kassaïens oui tozaba Congolais mais Kadima azamutu ya fachite Kadima bimina élection 8 6 ba voter Kadima 2 ba raté siko yo bozo telemene Kadima tuna mbongo na shole eloko nini ba moni oyo bakangami kaka élection c'est ça mbio kalisto kozongela ngo lisusu so tozongi tobimi ba bolole ezaka démarche oyo ezaki na Sonika Futa tanga présenta ki Rosar Malonda c'est même démarche Rosar Malonda azalaki na makokite Kadima nde azawana aleki bango tuko banda oyo akufa mutu bipesa wana malu ti bango nyonso aleki bango ale expérience ya makasi yango nazo ebisa yo boye lukula basi ba voter Kadima nde azawana soki tolonguli Kadima c'est-à-dire tokwei puisque abimi na élection tokozongi lango lisusu biso to boya élection na 2006 papa etienne boya esalamaka te balungwa kuna bakende ekosala mafacha azawana ya mibale nazo ebiso boye shole na mbongo shole amusambeli te bamonani baza bato pamba shole abenganaki ba pasteur wana na ndako abomi minda bu bobima lukula bambwa sikoyo yazolo bake toboyi Kadima yazanani tango bacheli bapozaki biso malu toboya kai bayeko chile biso ngoyi muluish toboya kai bayeko chananga oy les mêmes province baza ba chabien toboya ka bango te balobi lukula UDPS aboye élection bolungwa bakenda lukula bango pe baboy tozokende mais likamo na lina chite nango puisque na mona ba élection minute aboy biso nde omoni totondi tokomi na poste ya kubima na balabala tolito sala entraînement toyoka pe bagaza entraînement rata on ba ndeko la muka ba bima baya tozela bango tolito sala entraînement ya nini bagaza ngo kala tozela bango le gain so baza mibali babi mananzela mais kasongo akotika bango te po toza na pouvoir gouverneur pe Ngobila akosigné te mais bango moko il faut baye basikoyo couleur ya bagaza ya rose wana osoyo kango abazela ya rose mbala oyo bamona yango tokomi pe oyebi
biloko wana etika biso na ba sentiment tokai bo yelela tozongi bo yelela tozoluka yango eya toki mana lisusu ba mwana 12 akola kate yeyo tozela soki baza ba mibali le 15 fara na bango tokotala banani bakolonga. Merci beaucoup mwana 12 ans tokomi na suka. Un dernier mot par rapport à passage na yo na Vision Plus Télévision. Non mona ngai suka ezali ke pouvoir oyo tomoneli pasi 37 ans toyibite tobomite mais tokeika na bic na papier bic 100 francs papier 50 francs o papier tchena lobaka bona la pongia ba bibé mukolo na kola musabino tozui pouvoir et puis maloba na ya loba mukolo tozo pouvoir bato bakufate et salami banda tozui pouvoir silence yo gigere oyo bato bakufe yango na lobi bozala kimia facha zaliao yebisa banguna wana babi élection 2023 baya koloba baboyaki bote toza prêt bango babongwama na 2023 tokende biso toyebike na 2023 Congo mobimba sima ya fachi beton na mwana muke bana batango felete yoko boy fachi ndeni guerre na Cecily yoko boy fachi ndeni mwana muso atuni ngai papa mwana 12 ans basenga biso mbongo tengali bibo sepela na zela fachi beton ndemo ya suka na lobi tozana yao kaka ndenge gentine a lobi wana ti facha kolemba pouvoir biso pe tozwinga pe mwana 12 ans nazwi masolo et continue yango na ebisio yo mutozo mikosa ke okoya na coup d'état nukula basali kuna na Guinée oya kosala coup d'état wa mwana ozokosa wana babenga kai B52 mukongo nzoko oyo papa vandia wazolo bakabila zoko kate ye wana oya na coup d'état okuta yazo taloka buyi osale lokota lelo koksi combien 2 semaines libanda mboka mais mboka yango iti bolungula ba penser wana to sambela puisque nzambe nda batela bato apesa yiga makasi ya nzoto azala na makasi atambola ko bimana ye nda yeli biso lipa na mwanguba papa bimia ina chasser oyo bazolo boko tambola atambola pambate atambola na diplomatie ya makasi oyo leki ba président nyonso ya Afrique yango wana bozala kimia facha zali banda mboka lelo azana Turquie to ebite na buto akokomela biso aw puisque agenda na ye na minute to yebite akokende États-Unis azali mokonzi balingi monde mobimba pesi na bamindele mayele fachi umela. Merci beaucoup Bandero Balandi, c'est par ici nde to mettre fin à émission na biso ya mokolo ya lelo mi tous les agi ya biso ba réponse ezalaki ya mwana 12 ans et pona silisa na pesi papa nanga Gustave Mwantaya voyo alanda biso apesa pe ba conseil mingi na pesi merci aussi à mon bébé Triomphe tikala malamu kokata te basengi ogotuna ngu ngulo alobi tuna me. Est-ce que même à Gangini, mais wana nde bazokanga fachibe yango janine mabunda lelat okotuna ngu ngulo alobi tuna me. Est-ce que même à Gangini, mais olande yango fachibe to fachi timu koleza kusala nini yoka base oye kwesa Genève yango yoka base oyo kaka Genève kweya base yango bayaka na volonté na bango na transport na bango de 5h du matin à 23h batu ya Kingasani ya Mikondo ya Maluku ya Mbudi ya Kasangulu ya Mitende bazali yao bazo ya mutu na ndenge na ye siko président ya ndenge wana yokende koboya yozana ni uti wapi zonga na mai soki oboyo sombi javel na zigida 50 francs omelio salinine okufi soki oboyi okati braza pesa Congo bakozongisa yo. Merci beaucoup to silisia pona mokolo ya lelo tokutani mbala sima na invité mususu na ba sujet mususu o tokozala nango. Merci, ciao.